kozala na hôpital to kokota hôpital ezali eloko ya pasi bandeko ezali esika ya kimia te soki olingo mona ba démonstration sur ya monde de ténèbres to ya monde ya mabe kota hôpital omona epesi pasi lisolo to kobetela bino ndeko apesi lisolo ya papa Fiston beta lisolo pona kaka openie bandeko ya solo hôpital etaka esika ya pasi soki ndeko akota hôpital suwe ezalaka abima kasi misusu babimaka na hôpital te ezalaka volonté na bango moko te malade esili me babimaka te mpona volonté na bango moko te epesi pasi tolanda lisolo oyo attentivement mpona kaka ete ya bino mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi bino moko bopesaka biso ba histoire vraie oyo ezoleka na communauté na biso ya bato mangala dans le monde entier bopesaka masolo poto beta pas mpona konuire kolo masolo to kolo lisolo plutôt mpona kosunga koede ndeko esika ndeko akwei yo kwea te to ndeko expérience oyo aleki nango apesa bandeko mosusu mpo esunga bandeko mosusu yango ezalaka ndenge wana obomesana otika topesa matondo mpe longoni ya lokumu na sponsor officiel ya chaîne oyo Yannick Kinia nga nabengaka ye le dragon de la monnaie congolaise faiseur des millionnaires apesa tala te me na nsima caméra liboso ya caméra te tika napesa longoni ape matondo na mama Brigitte Bukasa mwasi ya libala mama ya Keila wana pena motema ya Yannick Kinia umela mama na Keila mwasi ya libala mbote na Roger Kizunga ya mama Sylvia mbote na bino Tijan Lushombo un prince à New York mbote ya mama Franc mbote na premier ministre Boza Matata Mponyo yonde mankambu umela Chibwa Bamurube ya solo des trophées officiellement umela mbote mbote na mon ami personnel commandant Anderson Congo de Djobour yonde mankambu Didier Djenga Bokula Kai Kofo autorité morale ba mongo nyonso ya monde entier umela papa Losako webi idéologie balabala toujours yaya attendez ndeko apesi lisolo azalaka awa na Afrika ngele lisolo oyo eza très sensible tokotanga kombo na ye te tokodénonce sika azali te mais esalami kaka quelque part na Afrique du Sud toloba Afrique australe ay papa Fiston apesi lisolo oyo beta par rapport ya lisolo oyo uti kobeta dernièrement awa mwana ya biso ya 14 ans oyo pakistanais a BBC ye na cimenterie en complicité na ba sœur moko congolaise mibale tango lobaki ba police bazwaki mwana oyo apesi mukanda bakenda epa ya minganga na hôpital basala test tango bakendaki test wana mwana asaki mwa 2 jours na hôpital bamonaki simanaise ya kopola na raisonner moko 2 jours au mwana asaki na hôpital wana makambu nini amonaki est-ce que amonaki makambu oyo nga namonaki te nga na essayer papa omonaki makambu nini ayi papa Fiston eza pasi nazalaki na hôpital moko en Afrique du Sud awa nazalaki na soins intensifs benga ngoni salle d'urgence c'est ba soins intensifs do mandonga baba binganga boyebi bato a médecine boyebi mbote la docteur Crispin umela docteur Crispin yone mankambo abina azalaki na soins intensifs dans salle d'urgence ba benga ngode ngwa sika pidoki osala no pena doki nano bongi bana bien te ba minganga ba infirmière to infirmier il faut la ndara so na yo abina 4 ya salle d'urgence souvent zaki 4 donc bebi gade sa l'hôpital ko ba séparable na rideau ba ezara tirer to so bende fungwami ko na do to na otalana moko otala ko to moko otala ko to do 4 ay papa Fiston makamunga na moni na ebisio o Sodome et Gomorre na mona ngo sala ma l'hôpital entre infirmier pardon infirmier oui infirmière na ba docteur
mususu pele ba docteur ba dokotolo ya basi na ba dokotolo ya mibali ba infirmier ya basi na ba infirmier ya mibali sodomia ko sakana te na ba to ba komba ba comme édicto on sala à l'hôpital ezui bo soto alobi soki ka ekomi ba minuit passé okomona soki basala mino visite ya suka et comme nango balibala au moins docteur ou infirmière oyo au moins peut-être docteur il y a moi si infirmière on bali un bazo ko consulter ensemble chose grave moko bazo s'embrasser na misu na binouana na kati hôpital et puis si passe si que logo ne sali que papa fichant ba sali solo habito ça qui na soins intensifs na kobosa na le kambuana jamais wande ko oloba abina fandi boye ba infirmier makoti na butuka na ezalaka babandi et pas ya ndeko azaki en face na ngado ba infirmière mibale tango bakoti moko akepa oyo batali dossier so ba sisi bango bakoya pa na biso alobi nazo koyoka ndoko ya mboka oyo bazoloba te mais ngai pe anglais nayebi anglais te nga nayebi français mais na kino mnoka ya mboka yeba mnoko ya bazoloba mingi mnoko ya mboka na bango alors mnoko ya mboka ngo tellement biso so ba africain et ça un peu similaire ozo mona ya mo mutosolo makambo ozo yoka pena nyonso tout mais na mnoko na bango alobi nazo mona bo bareto nesa ya kolala na fa na pesa mbet na kangi misu metan ba kote na fungo na tali boye nazo mona makambo esalama et pas ya voisin na ngai en face ndeko wana tosola biso ba malali moko na ba syndicat ka boni bien mais azaki na ba sonde awa alobi nazo mona na ebika ba infirmier bazo traiter ndeko wana ba tout ba tongaka ndezalaka oyo osala pa okoto yo moko na mo on dirait infirmière azokanga sonde ya ndeko azaki en face na ngale ape mati a fini pena fini oh la so mona ya solo to la mona ya lokuta na moni pe mouvement ngala kantika on dirait ndeko azolinga kisite tonga te mais na mona ba tuba getonga na mona ki même nazaki na précision te même geste banaye ko sala kotoyo siko voisin na ngai en face au kabena rideau yé pas au mona pas ya voisin na yewana ngai au mona pas voisin nga vous comprendre et ça basa 4 ba ota na bwe mbeto okuna mbeto kotoyo oyo kuna oyo ba séparer na rideau yé pe koto na oyo ba séparer na rideau vous comprendre donc yé so mona voisin na ye okuna pas mona voisin na ye abina moni yango flou suka mutu etelemi quelque temps après na moni ba fini ki ndeko na dra no so normal ngana yebika non alali ba tena position bien et pesinga charge depuis la monnaie faux mouvement wana sikoyo qu'est-ce qui s'est passé tangu ba silisi ba yesikoyo et pas na biso ba osora sikoyo bazokolo ba sikoyo na munoko na bango ngala soyoka mwa muke mloka mboka na bango sikoyo batali asolo bala mlinga mususu wana tata oyo akufa mukoni do asolo basiko na ngai papa fisto tata wali ko kufa tenene akufa mukoni asolo mena akufa boyenengeni mbala mota ngoro bande mwana papa fisto chose grave na moni infirmière mususu akoti tanga koti yepa asolo baka munoko wana baba di koloba mais tata wa umeli azokufa tenengeni azokufa tenengeni entre temps sikoyo ba ye alinya pesa nga kisi apesinga ba kisi na meli mais esprit na nga yesu mo bien te ko komamba okufa boye ngeni abi est-ce que nga na zoyo kango est-ce makam o mwasi o azoloba infirmier oyo na mnoko bango ndenge na zoyo ko na mnoko na biso pe boye ek mnoko mboka na biso est-ce que eza yango makamba oloba na yoki sikoyo infirmier o auto ko kota wana akomi komisa to abi mais tata so ko alingo kufa te bo pesa nga imbeli ngamoko na tuba era chevele na osala pa kufaka mbala moko sikoyo oyo amale ko traiter voisin na ngamso rideau wana na yoki voa na habité bo sa ndemo ante botika yi oyo bi balo déjà ekoki abi na yoki chair de poule sikoto ba yepa na ngai
na moni siko infirmier wana abimbi sikoyo tonga pa tuba atuba kisu de suna nge sali mabe na mona zongi tonga wana ba pesi ngaka ba kisi ba sai nini ba bimi jour wana papa Fisto pasi no hôpital na ebi langue te na ebi anglais te awa pe ba garde malade bazalaka te e pesi pitopale na fandika lisu likoya lisu na lala ipongi te tina tongo siko qu'est-ce qui s'est passé 3 heures de na ebi sous mais oui bi kana hôpital ça papa Fiston okoyeba RT mais quelque te ngumena mo ndambu to moni siko équipe mususu ye civière voisin na ngai na ye batali so machine so batali la machine za likona na biso so kipe nini bata medical ba yebi na munda bimisiye ba fini qui était batie ba benga on civière so ki branca so civière batie voisin na nga en face boye oyo ko bana na kanzalali nzoka kufi ba fini ki ba ila kufi ndenge nini ba fini ki dratine longi ba bimina ye mbala moko voisin ya koto kuna pe ba bimina debi bembe oh na bimé finalement c'est quoi esprit na nga siko etelemi na raison siko maka moi ça bana koloba ke tato okufa mukolo nini et puis na ba on a sima oyo et coquille déjà et puis si passe na mi tourner ce que donc il bat oyo ba bomi ba voisin oyo parce que logiquement parlant oui tout ça qui na salle d'urgence mais aux hommes la voisin quand même moi d'autres kolongonu avant que tout ba fumer waya azaki kolongonu mais tout du coup ba kufi ba ne ba salie nini et puis si passe abi na garder ka calme na ko pour le battre na ko pour le battre ba kei na fa de la maîtrise. Si vous avez des rapports au téléma, ok, de moi c'est soulagé, qu'on soit au téléma. Voisin n'a pas télémi, il peut voisin à son anglais, il peut me rendre gâté. Tout pour te rendre un démon. Aïe, c'est qu'on a bassini kaka, au monaki, makamole kaki, ah, au monaki. Voilà, na bassini kaka, n'a pas bien na monaki. Voisin, c'est qu'on a, faut foutre la missoua. Voilà, tout le monde a qui m'boit, tout na bassini kaka, n'a pas bien, ça va. Papa Fisto, quelques jours après, dans une urgence kuna, na ye comment na siko d'infirmière. Voilà sur misusu. Na mina son sa mémoire sur qui ba oh voilà mais aki ba ngote. Ba misusu ba yé. Ba infirmière ba ya kana bango na tongo ba docteur ba le kakala na ba journée bi hôpital ba koto hôpital ba yé bi ba le kakala bango. Surtout ba yé na comme mingi curieux na butu parce que na butu un bon petit la binomo vous avez docteur vous avez mingi belate na infirmier vous avez mais na moi bah ça na permanent wana ba infirmier belé na docteur bah ça pour ça d'urgence na butu moi vie de pesa maka wana so ba ça va fête na bango ba tika na moi vide habitant ba yesu na butu wana infirmier ga yepa na ngai muso akepa ndeko na pa voisin nga wana o ayepa na nga sikoyo alinga tuba nga tonga auzo tuba tonga pesinga kisi siko siko tonga bendi pa tuba akade zakati na yebi na nga te so tonga ya solo to ya ndenge ni me na se référer kaka ndenge cérémonie wa salama ki et pas voisin nga en face et puis par après na mona bimaka na ba kufi na lobi te ke basala ndenge pa Fisto o la mona kaka mena maloba na bango na soko yeba te maloba bango soko pesa langue na bango e kokala ba langue na biso to ndenge ni na yebi te so ila ngala sanini. Et puis, quand personne qui est ameli, elle a tout le monde na boy, na lobby na lingala, na manifester que amona que non na so boy pe na bité tout le monde ngate. Oh na boy yango, na boy. Abi la simplement désordre et infirmier wana comprenait que na boy tout banga tonga. Atiki. Siko qu'est-ce qui s'est passé? Infirmier na pesa siko pepe na ngai, boy bino to en hôpital ba ta ba robe moko be robe ngo na kati kuna mutakala ada efra na eloko za kati na mona infirmier wana aye akaki mama mukolote abandi ko simba nga na zota kimobali abandi ko simba ngai entre temps na yoki pa voisin nga kuna ndremu do bazaki d'infirmière moko akepa voisin kuna moka ipananga na sentir pas voisin kuna mouvement wana esala ya papa na mama et puis si passe aye pananga abandi ko simba d'autres simba yebi ka déjà kwa doki un père oye et qui parle ma maladie bokomi
et diga mvumbi papa na premier dio combien toi na passe ya kobeta lisolo oyo mais il faut to solo car to masquer yango pona ko garder misala ya bandeko pona crédibilité ya misala ya bandeko mais ça passe boko ka suka lisolo ne suki abandiko simba ngapi na otala eka nie sikoyo esprit ko type o ka so mwana mwasi petit tant un père siko oyo ebike maman est infirmière azobanga tatenga na sa maladie et puis la bosse en détail moko batangi na dossier batali kuna te asana maladie mikolo te asana maladie mususu batali maladie mususu maladie na ngo eza pena danger te pona bango oyebi kalinga mata avant de la pelanga na tindika yi et si vous ne zone na tindika na c'est quoi ça et là on nous ça ndingwa na solo bayana lingala me ndinga kana ba comprendre na tindiki na boyi to na boyi siko accompagner que na boy akiti yepe mama yango na kado ozomona ka blambaka ya infirmier na kati kuna donc Eve donc ça va mouvement na basala kango chaque fois yango pesa nga pasi tant bolobi mwana wana ba saki ye na hôpital pendant 2 jours na ebité makamuni ni mwana wana mona kina butu na sima maladie donc ba maladie belé bine bo za ndaku. Oui, peut-être non, moi on a besoin de à l'hôpital, tout le monde a besoin de moi si à l'hôpital, vous évitez. Ou alors parce qu'il y a un gars pour moi qui moi m'emballé. Et donc ceux qui peut être moi moi si, bah docteur, tout infirmier, bah ça la maladie nini. Est-ce que bah tonga bah quand on va pesi tonga et ça raté bah pesi anesthésie pour na si ma babi c'est sympathique. Est-ce que et ça quand on est dans le bacado qui celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel donc on va attendre la terre on va vraiment la cité bah on pas malade et puis s'y passe si koyo quelque temps oyo koto ya bavoisin ngata na santi que esili ba ndiko solo la yesiko o za pas voisin nga on dira sepeli qui a sali makabwana voisin o koto ya boyi papa fils na zo ka teme na zo comprendre et ce qui o za esprit est comme veiller so ba lo pona yo o comprendre makambo susu et puis si passe tala makambo le ka à l'hôpital bino o tika de l'hôpital boyebi ke kuna asa la sécurité oui c'est vrai la sécurité mais makambo oyo be infirmier o sala ye na ba minganga somo awa to beta ka lisolo pona ko nuire bande côté mais pona ko dénoncer ka ba mauvaise mœurs ko sunga esika mabezali et comme malamu aiba biso chose grave to na boy ndengo wana na tongo to na tongo na mena mama imukia bandiko l'eau c'est la vie wayambo voilà il faut toujours prendre de l'eau abina tongo sikoto comme na tongo pour ngala baleko la sou bien te ba fiston nazo kata mike pour to sali solo abina tongo sikoto ngala comme na tongo na esa kibino jour moko boye d'infirmière o bazaki wana o batubaki batonga pa bandeko wana entreprendre na ebita soki ya saki ya sorto ya nini mais na quelque temps après bandeko bakufa ba bango ba civière wana na yeko mona ndeko do infirmière wana mususu wana oyo wana akota ki troisième personne moni akoti avec na téléphone papa fiston na oki asolo na français et puis français wana ya biso ba congolais na taille na se maîtriser ngana bengi na essayer bonjour madame bonjour oh attendez nga bonjour atuni ngoza congolais na moni ya pusani atali dossier na nga atali dossier na congolais on nga pas congolais oh sur la tali nga na se maîtriser na ina tuna est-ce que yo muto que jour na habité na go tuna te mais ça yé papa fiston na tuni papa est-ce que yo mona ki ça yé abi oh mais nga za mona mukete comment est-ce na reconnaître que ça yé la bonne pe na yé to soli ya moi le kuta muke et puis ayebi nga sikoyo au moins hôpital makambeleka ke belé yo za ndeko na congolais mfo za ka vigilant makambeleka ke belé à l'hôpital no mona ka so dans l'hôpital il faut ensemble la ming on intercédaka ngala bika anayoki mama mbala mo ke suna ngese se réveiller na bia monde c'est que beneza yi na kamuna bi donc ba bomaka ba tout
to basala kanengeni na congolais ka o senga kambeli alinga atsenga ngambeli alinga otsa yote alinga otsa ngambeli ngona marke nini alinga otsa ngango wapi donc to banda ko verifie bibembe mususu mo bibembe mususu mo ndeko mususu ngambeli batu ba mbeli na motema batu yo kansa bandi nzoko l'hôpital surtout bandeko oya ka bana donc asala accident makile to bima ba ko profiter ba achever entre parenthèses tango papa na bete siko to dozona lisolo to lisolo mo entre parenthèses na bete lisolo mo boy ndeko apele nga pele lisolo mususu oya bete nga likam oya sa kufa pele butu habita na yaka na mboka oyo azwaka musala moko boy quelque part na morgue abina morgue wana bakabana oleka na morgue dans l'hôpital abia papa fiston wana ndeko apesi solo te o la salika entre parenthèses na bete lisolo mo poto tele bakamni eleka na hôpital abinga losa na morgue okomona boye bazoko ela biso ba biloko ya kati ya batu bazoko pesa biso fresh to kufaka sikoyo donc tozo séparer bango abi papa biso somo abi na mona makambu na morgue ya marque na marque omona bana boye indien mususu yaka chaque butu do yeba pesa kayaka bibembe ya ba jeune fille à partir de 16 à 20 ans biso mtandako pesa ye indien wana au moins to pesa bembe akenango asa nango 4 jours avec ozonga to tie wana azi mususu et surtout ba bembe osalaka ndeko mutakufi mwana mwasi mais famille zo mona na nuté mama na business na hôpital mama na business tango papa na bete ngane ngona se référent na bien ay senga papa fisto ko mutalaki chef kuna mama moko boye abana ba munoko ya mboko a umela ezo kinga sima pona beke mama azaka congolaise yemta expliquer nga bloko des aboye ay sanga bloko ezaka boye tuteka bloko a 4 za kope na ba docteur ba infirmier bloko er moko soki ba client baza bato luka ba rein bato luka bloko a 4 ndengwana ezate kope mona ba infirmier ba kota ndengwana ba ko sala ba manigance ba boma pe mutu entre parenthèses on ne vérifie pas ba la bloko na pour ba tekra bato ba sana mbongo et puis si passe na se référence pour na lisolo au bon de rappel lisolo o asa kufa kutu ba tout est na mutu kana mboka oyo ba tout est na mutu kana mboka o ba kufa na ye pe à son âme autant comme on a été yimta betranga lisolo to zongi siko na lisolo ay papa fiso tant on a bimi siko na soins intensifs pour na salle d'urgence batenga siko la chambre normale abi hôpital ozaki mutu na chambre na porte pene okanga abi me kuna ni somo susu tango na saki yo Sodome et Gomorrhe sodomie nyonso ya mabe ebele de en hôpital kaka de balo la dichisa lobaka nyonso ya mabe le karapo ba comédien wala uto mukie ya makasa ya bino hôpital. Est-ce que va malade va aller? Ça monde à part, monde à part, Jésus. Abi na côté na jana fa na chambre na ngabouye na hospitalisation normale. Pas docteur ba ka checker, nous normal jour mo ba docteur mo ka checker docteur na ngamo a checker nga trop. Akutinga na fandi. Abi na ya olala. Ala musinga abandi ko simba sali basali ba checking et puis on dit que simba nga zo mbal docteur wan docteur andi ko simba docteur mobile andi ko simba donc docteur bla ko ngana kanto ndire azo ko sala nga ba éducation physique quoi pour na nzoto za makolongono oyebi ke tangu un père aye oye docteur mobile azo linga akotisa na sima abi bi ke pas fitolo ki somo na kangie loboko na MC o sa nini wan. C'est quoi ça? Donc, bino, dans l'hôpital, bino en hôpital, les arrêtons à bouillir. Ata bino mo gouvernement. Na siliki na lobi na linga na lobi na linga ati a se ressaisir pe abonde nga bino tika premier atika ndengwa tiki ndengwa abimi akei et pesi passi. Tala makambo le grand hôpital et ba fisto ton obeti sur la mwana wana na bino likambo e komena nga ça fait quelques années tika na benga papa fisto na bete la ye. C'est une chose grave. Bah, infirmier na mona yikuna aboyaki to sala papa na mama na evoana yepesiko kota ba chambre hospitalisation à la ndinga sko koto. Et comment qui a moko
ceux qui ont se soulager, consort, il faut infirmier, ailleurs au Simba yo, bah aider, bah que tu dans toilette, mais azo lingate. Pour on dirait c'est pas soleil, on a ça teti, va pas à lingo kufa ça teti pour appeler ce chance de kabilanga lingite à l'écoute, bah l'écoute quand ngam moko de l'ossi. Aïe bah fils on a placé les bons canailles. Na kangi masuba na ipa anglais na ko benga boye ngana suba bazo kipenga te ba faina bango ba so na bango ngapa na ibini poko yebanga ibiki na suba na bilamba na nkowana na koma ko suba kana bilamba na nkowana na sala pe grand besoin na bandi ko sala ngoka wana na mbetu bango pona ngo sala normal ba mesa na bango pe ndengo wana ba longola ba kaka ya batu ba doki ba mesa na bango normal. Tellement la salle yango trop na tikele bango na mbetu wana na masuba na graka na mbetu wana ba message ba ko longola sikoyo ba moni comme trop ba eko changa ba sonde tango to ba sonde zo pise kuno mona sonde tondi po ba eko longo ba zo yate ayi papa fiso yum so na mutakala na mutakala e tondi ba luso pilipili so ba tsaki on peut bien sonde na éviter pas ya ko sakarate na bimati na couloir mutakala pala na ko bela on de mutaliboma mais malona be liboma tonne bo tsheko tonne ko maboma te ezaki liboma te passe leki pour nini na nga ko coopérer na bango tuma ngaki Sodome et Gomorrhe et puis si passe tiba ko bongisangai na bomba lisolo oyo mais nengo beta lisolo mwana wana epesinga passe na bino papa Fisto beta lisolo pour peiner bato soki ndeko za hôpital salaka vigilant la la pongi ya nguma na hôpital bino pandeko o bosa libanda soki ndeko na hôpital moi je suis dans hôpital moi dans hôpital mobile dans hôpital to intersa za rapona ba to sambela pa ba le kuna somo et puis si passe le soleil est là et suki wana to yaki pona to peta le solo to expliquer bino qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital ndeko na insista ki papa Fisto beta li solo oyo po esunga batu kaka ningo lobaka. Peut-être yo intéressé oté mais ko intéressé de comment songolo quelque part à travers ça du solo oyo mais ça qui ndeko na kobeta li solo wana ya moto beti li solo yo donc na bande ko ba l'hôpital na biki bati belé l'hôpital ba ndaka biso tellement hôpital za ka mbriema le ko sa za ka teta pasta kolala ndenge ba téléphone pe koma pour ndaka papa Fiston tout ça pe na ba abonné belé ba à l'hôpital fongola misu autre lobakite a bon attendeur sali ndenge mu par lobaka o asana mato ya koyoka ayoka Yannick ni ya mbote lisusu le faiseur des millionnaires yone mankambu les dragons de la monnaie congolaise ya mama Brigitte Boukassa moi je suis à Libala maman na Keila vous commis c'est que bien voilà. Merci à Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Coordonnateur de la chaîne Oyo, Radio Le Collet Télévision. À sa petite coordonnatrice, la deuxième chaîne, Twin Family 24 TV. Vous s'abonnez peu kuna. Oyo, à s'abonner déjà à Radio Le Collet Télévision, partagez mes émissions. Ce qui est intéressé au télévision, Oyo, et qui est intéressé par être comme surtout partager à Bandeko. Oyo, à s'abonner à nous, s'abonner, battre le link, s'abonner. Ce qui peut link, c'est une chance à voir Kabiso papa, au cas la YouTube, vous mettez Radio Le Collet TV, ou s'abonner la chaîne Nabiso, fini cloche la notification pour au rattrapage ma solo. Ah ou à toi, on met ma solo ya solo. Pour la sunga communauté Nabiso batamangala. La loba communauté batamangala, ça va congolais à Kinshasa. Même ya Brazzaville, même ba Gabonais, ba Béninois, ba Sénégalais, ba Maliens, ba Camerounais. Oh tout à lingala. Émission la yango. Émission la yango. Oh, passe dans les zones au pesa, aux en part, dans le monde entier, sur la ligne, papa fiche avec les zones, il y a un bandeko. Bengabiso na plus 27 67 64 320 85. Ce que tu mets les zones tout en combo, tout en combo. Ce que tu boy tout en combo, tout en combo, tout en beta kakandenge olingi to beta yango. Botika na malamu tokutani lobby pour la numéro sur Radio Le Collet, le radio pour la numéro sur pardon excusez-moi, nous retrouvons demain pour être numéro de l'émission Radio Le Collet ma solo sur votre chaîne Radio Le Collet TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap.
Echara.